Pasteur Marcelo Balobi alokeli biso makambo. Leo nalamuki na ntongo na bandi korefreshi na mituni. Topandre ye, tosala nini na makambo oyo alobi. Awa afingi ba musicien, afingi famille, afingi mowei. Eya koyinda na réseaux sociaux soki combien de semaines déjà mikolo eboye. Tosala na ye nini, topandre ye, tosala nini na maye alobi. Nde moi réflexion na memi na mokola lelo. Bienvenue sur Biso na Biso na Diaspora. Biso na Diaspora, tosolola bosolo lelo. Lobi soki tobongoni, Kongo na biso ekobonga o. Kongo na biso ekobonga o. Kongo na biso d'après ngai ekobonga soki to franchir étape ya changement de mentalité. Ce que zani bano liboso ya koya na podcast na ngai na pesio merci mingi na ndenge osarete awa j'espère que kozwa mo loko oyo ekosunga yo. Biso na biso na diaspora ezali podcast esalami na ndeko na bino Jean Dinsil Kouta Canada. Ici na memaka na nga moi contribution na ngai pour na kobâtir Congo na biso et na banalise na nga na monaka devenir ya Congo eza ko dépendre étroitement plutôt eza ko dépendre mingi na apport ya diaspora tant moko ya ba congolais bavandi libanda ya mboka préoccupation na nga ezali nano biso ba itozali na diaspora et focus na ngai ezali na likambo etali mentalité ya congolais ya diaspora soki échanger ke na direction malamu naza convaincu que ba retomber ekoza na kati ya Congo parce que après des années na kena na Congo na moni makambo zolika na Congo et na sali analyse personnelle na moni influence mingi ya mabe ezali ko uta na biso na diaspora. Ezali sujet ya actualité mate ya oya pasteur na biso Marcelo alobaki azaki na mabondeli nzambe atalisaki ye atuka azaki na mabondeli pona mikambo Congo nkolo atalisaki ye baroi misatu to pe mine o bazaki na influence mabe na bomoi ya ba congolais o eza kotoka mingi ezali sujet ya musicien le feu Papa Wemba pe na le feu Kester Emenea. Ngai na yete pona loba nani azana raison nani azana tort il fallait loba te il fallait tanga komba batu il fallait tanga te ba vidéo et salami mingi là-dessus na kokende kuna te ngana ningaka na mentalité na ndenge na ngai ya changement ya mentalité na lingi pe na yeba na bongo la façon ya ko comprendre makambo nde yango na yeli biso awa bino babone ya biso na diaspora aussi pour comprendre souci na ngai soki na zu micro ezali toujours pour na mema biso vers changement ya mentalité oyo ekoki ko changer vie ya mutu pe ya toute une nation. Personnellement nazali choqué te na ba propos ya pasteur parce que dans le contenu na mozindo ya mayema lobami nga na loba ngo kala na bomoi na ngai et le feu Papa Wemba était encore au sommet de son succès. Donc on peut rapidement témoignage na ngai par rapport à contenu quand on parle de l'influence Yamabe particulièrement quand il y a des bonnes valeurs au mauvais endroit et enfin qu'on valoriser ma camo c'est qu'on valoriser. Je devrais avoir à peu près 18-19 ans. Nazaki, naza musicien pour la boba habité. Il fallait n'abet à concert mon qu'on a parlé du peuple, Zaki Konkomo Nene et intervention dans les alaki a Manzembo Moko. Ma propre composition. Alors, comme à l'époque, esprit y a forme, Zaiko régné ma casse surtout sur les musiciens, blomi balé, oyebako, côté lisa poso, pe oyebako beta forme. Côté Lisa Poso, déjà, ça m'a jamais
convaincu et c'est pour ça que na kipanguti. Donc comme les gens forme on pensait que on aux na podium au simba na tak chant donc ba caméra ko zala na tali na garde-robe nanga na mona kipinda et l'eau comme cité hein pour prendre les jargons il y a ba sapeur et l'eau comme cité on a recoté maintenant alors na kene ko defa veste et puis à moninga nanga moko on est à 18-19 ans défi veste na ina pantalon nanga bien conseiller wo na beti penze monanga moko wana sili inde ndako avant na lega na ndako final lega pa mokolo veste na zongi le veste na kepe na longo lu veste na zongi na remercier ndenge hein apesa yenga mo eloko mo na tele mama kasi Seigneur merci na zazo tuna buzoba mais tant na zonga na ndako na sali réflexion na bi donc siko nga so na kota na carrière musicale na zolinga ça veut dire que chaque fois que nous avons un concert ce qui nous a lambate il faut na talent zinga na ngana na kodesanga mais non ça c'est une futilité et mon colonna pena bima na religion qui tendi pour na mona quand vous allez futilité na mitung saka na defa elamba passer ba mona OK au doni na télévision mais ayote ça c'est une futilité donc dans le fond au papa Marcelo Alobi ezala nzambe tatalisa qui ezala ndoto na ye dans le fond nga personnellement na lobi lango depuis l'âge de 17 ans puis cet artiste musicien na landa ye en tant que musicien par rapport à aspect musical technique mais quant à valoriser et lamba côté na penza scission et je me rappelle même que tango kufaki na semaine wana malheureusement dans sous titre vidéo il y avait un petit na kin alors ba rappel makambo influence wana ya makambo bilamba et petit na comme ça ngai abi metozo le la grand masalanine tala ndenge jeunesse tala influence na jeunesse petit na semaine kakoyo feu musicien papa Wemba kufa mwana muke et na ndenge bilili aza comment on appelle ça phaser hein donc c'est pas quelqu'un qui n'a qu'à ta famille zebona ndele comme ça na bi donc likambo na génération va peut-être pas bazo mona là n'est pas le problème ou les propos il y a intervention na ngalelo ngana zo na ndenge ya au lieu na pendre ye pasteur Marcelo ngana lingi na réfléchir na sur le fond na mitala nini tokoyi kozwa na kati ya fond et puis ndeko congolais des fois moto zanango o soto corriger to kene nulle part dans ce que nous pensons c'est de toujours réagir à des émotions et sans la raison na kuta nango e belé na vie na ngai en tant que congolais na communauté congolaise et belé tina ibina c'est eza caractéristique ya congolais azana difficulté ya koke dans le fond a réagir toujours na forme et c'est ce qui fait que nous passons à côté de beaucoup de choses que sunga biso to koka ko se développer nazana tenter ya kopesa bino exemple manga mona vivre na kati ya fond oyo ya ba proponga na zo biloko mibale ya liboso par rapport ya mentalité ya ko valoriser bilamba on ezali futilité na kati ya futilité tozana le mot futile na biloko za français langue na ngate nata na no futile on peut le msuba mumsu bo utiliser arabe o logota ara moye ba ngote ngobani na kena dictionnaire et le biboy futile c'est ce qui a peu de valeur peu d'importance qui ne mérite pas qu'on s'y attarde peu de valeur peu d'importance qui ne mérite pas qu'on s'y attarde futilité angwana okoye pas ya congolais particulièrement bakinois parce que bakinois ne ba influence à Congo apesaka elambe pa na eza utile eza futilité eza utile au point que eloko balobi qui a moins d'importance l'importance aux ipinzoto wa bolumbuti adana eve bazipe ba onzoto na poso ya soki ya ntaba soki ya meme
du moment déjà na si na zipin zoto na nga na za bolumbu te muso abatu, c'est l'essentiel. Le reste ils ont accessoire. Mais maintenant il pas congolais azu accessoire à comme si ango le compteur de ce qui est utile futile pardon à comme si ango ne ba lobi futile za on qui a peu de valeur, congolais comme si on a plus de valeur. Futilité zali c'est qui a moins d'importance, qui a peu d'importance, congolais comme si ango plus d'importance. Futilité balobi c'est qui ne mérite pas qu'on s'y attarde, qu'on s'y arrête. Congolais à côté les mains. Voilà, à côté les mains. Je me rappelle en 2015. Après, je pense, une vingtaine d'années avant Ibanda ya mboka na bina zonga na la famille. Quand on a annoncé l'entourage nangai, Ndeko Moko a posé une question. J'espère que vous avez bien, vous avez ma casse, vous avez bien. Ah, vous avez zonga. Na comprenez qui expression tu na tout ni explication. Qu'est-ce que tu entends par Nazamakas? Abi yonde na mona yako apinda donc forme qui pa non ngote mais ke ba kuna pendo reverser kin kin penda donc kama donc ba utalo il faut na tanzam ndeko c'est ça qui est important pour ton Bible. Loin de là, ça n'a aucune importance pour moi. Et vous savez quoi? Comme na Congo, ba camarades, certains amis qui nanga ba douter lieu nanga de résidence. Moi ba leki na sabi ya Mr. Nanga le bia vient na bino bobara azara na nord ye. Va aller na Sénégal ou wapi forme. Na donc ba petit na bino préoccupé par forme. Na ipsi petite sœur nanga za couturière nana mode kata barumbu betela ngai ba chemise ya maputa bande ko séjour nanga na zaika nana mode na latio na longo ba to zela ka biloko ba zela rien. Mais si vous doutez de mon lieu de résidence, ça change quoi? C'est futile. Donc pour nanga za utilité, je n'ai pas à m'arrêter là-dessus. Mais dans la réalité, Congolais a commis yango valeur. Au point que akoki ko dépenser mbongo oyo ekoki ko changer avenir ya famille na. Voici un exemple. Il y a quelques années na ville na vandi orchestre moi ba congolais ya Utikini. Ndeko Moko accueilli kokutana musicien kolo orchestre wana na otanga communauté ba biso tan ko moto memingam. Bio moboki no luga za nani. Akutana asimisie mbongo po abwaka ye na concert. Est-ce qu'on peut convaincre que non faut comme on a ngeli na poko le bi talakaka la ro na benni on bizam na balada ya la rabali fanto na benni yango kaka mer kuta yibiti donc talakaka donc les lisa et na tango concert les musiciens en question a jupe micro quand de ba boka na ba liste na bango maintenant abwa ki ye ndeko oyo comme ça exemple ndeko comme na e lipa exemple. C'est comme musicien so boka. Lipa, abatika yo. Na vilo mutute ko soki nini kaka nde ba chaka ba mungu na bangwana. Mais eloko grave yoka seconde akloba. Alobi lipa batika yo. Mwana kufa nzala. Mengana sepela. Abwa keli na bité soki moka a changer so les sons. C'est-à-dire musicien na bisabio oza zoba. Olali si mwana onzala po ngai na bwaka yo mais na ko bwaka yo mbongo na kolia mais mwana na yo nda olala nzala bomoni définition ya futile. Ce qui est futile o eza important c'était congolais comme sango important to comprendre le kwana to tikana likambu débat Marcelo alobi bien atangi combat batu ça c'est gaspiller le temps et c'est ça le mal du congolais. Il préfère gaspiller du temps dans la futilité. Même dans la discussion, qu'est-ce que vous pensez que Marcelo visait là-dedans? Alobinine, alobinine, tikana nous forme. Allons dans le fond. Ezali réalité, oh ezali partout. Ngana vivre depuis l'âge de 17 ans. Na 19 ans, na lobi fini, na bimi eza futile. Je m'y attarde pas.
ndeko mosusu ake na magasin costume ya 3000 hein bochango soki euro bochango soki soki nini ngoyo dollar. Dans l'entretemps il y a vandaka et pendant ça bien HLM bandako oyo gouvernement ça ko sodo ba ndaka ba bola ndako ba bola ya vandaka kuna de gouvernement so mais azaka azako se permettre 3000 euros parce que concert ezo ya orchestre solongo ye faut bête costume atie bana na environnement moko invivable mamboze bela ko loba ça ba fait bande ko ngai to ko changer te soto lexa tangu na forme c'est-à-dire il fallait pas tanga ko tika wana bozindo ezali to yebi yango ezali prouvé. Laissez même la personne qui a amené l'influence, c'est moins important. Mais c'est que cette idéologie, cet effet a fait, cet esprit a fait dans nos vies. C'est quel autre tikali nango. C'est ça qui est important. C'est pas même la personne par qui il est. Un peu sur la Bible, la mort est venue par Adam et Ève. Totikana bango. La Bible dit nous sommes tous pécheurs. Maintenant que nous sommes pécheurs, sort Nabisozali la mort, séparation éternelle avec Dieu. Mais Dieu nous donne son don gratuit qui est la vie éternelle par Jésus-Christ. Mais il faut changer de mentalité. Il faut comprendre que c'est là que nous sommes. Tout est au kester. Ba effet na kata bomo na biso au quotidien. Ya ngonde fo totala. Ezanzela liwa, ezanzela buzoba, ça nous aide pas comme peuple. Tous ont conscience wana sikoyo to décider. Voilà, là tu singa na pesi biso exemple beau par rapport à la futilité on a bilamba. Et j'ai constaté que Congolais ceux qui vont inviter na fête alingara za la muta suka kokota. Pourquoi? Parce que tant qu'il y a zokota nous ba vandi. Ça fait 25 ans que j'ai fait ces constats à chaque fête à Congolais. Comme ça, tant qu'il y a zokota na mala sasikuyo, azania handicapé tenenge kinwa lobaga, mais azotambola lokole handicapé. Comme ça tout ba moni. Ti futilité kena ti bakoma ko tamwa na étiquette. Hein? Po boye ba valeur yelamba ya lati. Mais mukolo Facebook. Webi komunae. Mukolo Facebook. Au moins na li papa na t-shirt à na McDonald's à somba moi en bougenaï. Toi tu n'as rien. Mais le problème est la futilité. 3000 euros wana. Na Congo oro soma lupango te. Na Congo oro tonganda te. Soko ngi po vana Congo te. 3000 euros, 3000 dollars. Na mboko vandi. Yoko banda projet mo boite. Soki important soto pesa ki na futilité loko elamba futilité loko na e bela mbongo toke e lo e comme ça ngai ba griffe ngo oyo ba to tenga ba griffe wana quel pourcentage à recette batinda na Congo. Parenthèse, ce qui encore na bilamba ngo to tombola nde ba couturier congolais ça aurait été utile parce que là tolinga ki to créer ba emploi pa na biso yango ngai na idéologie wana na baka s'il faut le faire je préfère na lobela ba couturier congolais lokola nana mode soki na kiti na Kinshasa na barumbu nana mode ndala tsanga na kendara ba griffe ou bien été rien pantalon jean mi balé moi t-shirt na kiti le lendemain nombre à ses jours nombre de chemises et je lui donne son argent cash. Là je fais œuvre utile na pousser musala ndeko na ngai ndeko nanga forcément na makila na nini ndeko nanga congolais au nombre de congolais qui descendent à Kinshasa au Congo ceux qui ont adopté mentalité wana que ces jours na biso to ko mema biloko bato wana ti zwa 3000 wana kende nango investi na Congo pesa ba couturier congolais batonga mais nous créons de l'emploi mais nous lui donnons une valeur mais yoko yaka na soirée moko au brûlé 3000, 5000 euros. Soirée moko brûlé yango. Et tant aussi si concert aux zones na boîte wana, aux zones na boîte place moko dégueulasse ya kolala. Est-ce que c'est normal? C'est ça. Futilité, qu'est-ce qui est futile? C'est ce qui a peu de valeur.
et pas à Congolais à Zuyango Pessango plus de valeur. Le nœud est là. Alors je disais, est-ce que Tokoki, en tirant des leçons, Toko Bongo la teke dorénavant, soy moutazoko tana fait tu wana a bomba nini, bo pese mu Congo. Ça le mieux sur boutouné bo pese mu Congo. Silence, moutata l'été moutalo beleti. Tant à bendi qui t'a vendu, sera occupé écoutouté. Est-ce que tu as un mouvement non, non, non. Tu tourner page, tu bimi la futilité, tu zongi na valeur. Ce qui est futile doit rester futile, ce qui est utile. C'est important pour nous anandako. Aux ana place, il y a bien au moins sinabana. Aux ana moins loko nous okoti lombong. Tout kende vers ça. Et le Congo ne peut pas se développer ce qui majorité ne peut pas plonger dans la futilité. Nous gaspillons l'argent que nous pouvions investir en nous et dans notre pays. Changement de mentalité. Est-ce que tu veux que ça non pas mais banzembo tina kuta osomate et ça banzembo ce n'est plus de la musique. Ba combo ya batu qui n'ont rien fait pour le Congo mais finalement tu dis mais ils chantent quoi? Et je déplore que nous quand appelle un milieu chrétien. Ba chanteur chrétien ko boire combo batama banga ko lia mbongo ba boire bango. Non. Chrétien, aux musiciens pardon. Tikela biso kolo libanga Jésus-Christ le chemin, la vérité et la vie. Bah, connaissance no na bango wana boka ba mabanga na bango peut-être dans un concert encore je peux accepter mais quand tu vas graver un disque au bato son bazana banda na bango s'il te plaît tikela biso c'est lui qui nous a sauvés Jésus-Christ. Toyoka kai parce que lui fait quelque chose pour nous. Est-ce que tu peux monter mouvement moko tika na ndenge zalaka ba mouvement ya ba combattant to bana ko attaquer futilité oyo. Naningiti na zo temps mingi mais ça moi ba idée so bolingi boye ba moi ba idée na commenter tout nanga ba idée zanine comme ça na larguer no sous ba idée total ni to ko sala mais il est vrai que futilité ya on dit comme si utilité et boumi biso to zo leçon wana to change ya mi balé na mentalité ya ko bomber m'as-tu vu c'est toujours se croire supérieur à l'autre et boma biso wa congolais na zana du vécu bandeko na ngai na milia muke kaka bozana moi rencontre moko boye bo pesa na ba idée mutu bena telemeli idée na yo parce que alingi tandima ke idée no eza bien pour soka ndimi ki idée no eza bien deux ata tomboli yo apesi yo valeur yango mo moni batoloba bani ko ndima même pas école ya tangi mutu a l'accès métier azo sala alingi ko tanga ta communauté. Ça nous tue. Et comme le pasteur disait, ils apprennent des autres. Surtout les Chinois. Les Chinois, spion. Spion, ça vient du mot espion. Alors, spion. Et je me rappelle, Chinois, on dirait monnaie, mais un espion. Ce n'est qu'aujourd'hui, nous avons Canada, nous avons découvert qu'est-ce que oh, mais nous avons écouté sources en gros, mais en réalité, il est espion. Mais espionnage, nous avons foutu. Dans la ndenge, comme la banque, ça va payer le roi des États-Unis. Tala. Chinois. Ils sont africains. Ils sont africains. Chinois. Ils ont commencé par apprendre des grandes puissances. Ba secret na bango. Na poser question moko abo peut-être na développer ngo susu na émission susu. Ndego. Na place au sala. Aussi apprenez loko moko boy o le so kit na Congo vendre sabatu au Kaboli yango pe to démarrer. Non. Mais chinois so zo sala. Azo zela salaire. Vaut mieux que tu aies un salaire, mais abimana na connaissance. Amemi pa na bango. Lelo ceux qui balobi ezana sur un pays qui a beta mbokana fimbo bango de mo beta to fimbo. Donc la mentalité ya ko bouder batu fait que même si ndekwazana eloka malama zoloba moboyi ko reconnaître, même si ndekwasa eloka kitoko mais oboyi ko reconnaître parce que ce qu'on reconnaître les gens dit élevé or yo lingi yo zaka toujours élevé si ko bo construire mboka ndeni. Ne pensez pas que tout ce que vous voyez pas Mindele est une idée à Moutoumou.
avion ngazora avion mutu abandaka avion yete mutu asali Boeing nini comment ça Airbus 380 yete azala kutu tue na muki et pas mindele bazalaka focus group naza na appareil mona ya musique na somba dernièrement nandi histoire nango fabricant lobi boye appareil bozomona ezali résultat ya focus group sur éviter c'est-à-dire fabricant avant ça l'appareil le comme ça domaine la musique a bengi ba musicien azui moi groupe moi ba musicien poser ba question et surtout to fabriquer prochaine machine pour na bino belemani bokolinga bomona na kati bato balobi fabricant commis akena laboratoire abi bon par exemple il y a sur 100 personnes 50 personnes balingaki ke appareil en baloto sala ou les à la couleur noire les à la bleue c'est dit bakei batali OK ba idée batezane à partir ba idée ya batwana ba fabriquer loko et tant bazo fabriquer na kati ya laboratoire baza ko sala ba échange d'idées ti et obisa résultat moko oyo et cartonné et pas na biso bo bandika ka réunion kaka ya pa manano na bo sa te lo moko ti bo pesa na ka ba idée oyo ya bandi ya mi balé tanga zo parole za pa nyata we liboso ya mi sa tout tanga zo parole za pa nyata we liboso na ya mi balé ya mi ne tanga zo parole za pa nyata liboso ya mi balé ya mi sa finalement bo succès que de poissons combien de réunions na bima que de poissons na bino jamais ngana ko sur réunion na congolais tu te dis mais quel bleu bande ko na lobi mingi na mukuse za boy to pendre papa Marcelo T mais toza na courage ya kokende ko zwa mateya potobonga ngana zumi balé to longwa na mentalité ya kozwa ce qui est futile to comme sango utile ya mi balé to bima na mentalité ya de se croire supérieur aux autres à nous-mêmes nous ne connaissons pas tout to koki pete na tout to mikitisa to yeba pe ko yoka baninga to yeba pe ko apprendre na baninga to yeba pe ko s'associer na baninga nde bongo to ko bâtir Congo fort. Soko zali fanatique et musicien, pardon, quoi au fin ngawate, je n'ai pas parlé des musiciens. J'ai été clair. Difficulté m'sou congolais zaranango, même s'il y a une vidéo, arrête zongela soso yoka, mais non. Oko nakaka n'émotion bani ko finga dans le biboé. Pour moi, ba musicien batangi komboana, ce n'est pas important. Parce que c'est exactement ce qui est arrivé à Dan et Ève. Ce n'est pas important. Les sous me côté par bango. Ce qui est vrai, c'est que ngapé le lo na hérité pe les sous mwana. Mais na koki ko bima na les sous mwana. Nzamba pe singai solution par Jésus-Christ. To hérité buzo ba o batangi tangi ona na ba o ba véhicule ki yango. Bango c'est pas important, mais c'est de voir dans notre vie au quotidien le mal que ça fait. To prendre conscience que zali valeur te to bimana yango to kende vers ce qui est utile wanande et loko nga na communiquer soko comprendre kaka te pardon comment que comprendre te en privé to koki ko sola mais n'étale pas ici buzoba. C'était Jean Ndinsi. La mentalité congolais a changé surtout à diaspora bon on sait que le Congo va devenir. À la prochaine.